marché. Très chers abonnés Yokani Télévision, merci énorme pour votre fidélité sur cette chaîne Yokani, MK Yokani Télévision. Que Dieu vous bénisse. Merci parce que vous avez commencé avec nous cette chaîne jusqu'à aujourd'hui. Nous acheminons vers nos objectifs et nous voyons les choses se dessiner comme nous l'avons prévu. Il y a esalami kolandisama kondimananga ndenge nzambe na senga ki yoka ndenge nzambe azosala vraiment tout ça penza obika bongo ndezalaka. Venez, que Dieu vous bénisse de partout. Par là je veux dire merci à celui qu'on appelle maman Alice Landou à partir des États-Unis. Je te dis merci pour votre soutien. Merci énorme à tous ceux-là qui m'ont soutenu, qui m'ont appelé pendant ce moment de maladie, pendant ce moment d'absence, pendant ce moment de crise, de troubles, de turbulences. Mais on est là, on ne bouge pas, on reste là, on sera là et rien ne pourra nous faire changer d'avis parce que nous étions là, parce que Dieu nous avait demandé de rester là. Alors on ne bouge pas. Pour aujourd'hui, je serai accompagnée d'une actrice que vous connaissez déjà. Ma caméra n'a accompagné na Josué Foko. Ya Gabi na pétion mbote. Mbote MK et Yokani. Osa bien. Naza bien par la grâce de Dieu. Moi silence moi mingi. Poni, osena moi recul. Ouais, na ça qui m'a recul muke après matanga Jani kaka. Ça m'a recul muke. Matanga legende. Ah oui, il est kaki na ngo. Tolaka matanga ndenge le kaka to kolo beleka ki bien te parce que to kufela ki. Il est kaki ndenge sengeli lekela. Mais na moni na délégation kenaki après matanga yo na moni yote. Attends, le spectacle peut vous quitter. Vous avez quitté. Vous avez raison, moi, vous avez l'absence. Non, non, non. Ngamoka. Yomoka. Vous avez dit que vous isolé qui est ma casse de matin. Non, 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 non. Même pas. Même pas. Ngamoka. N'est-ce pas que vous avez dit que vous avez belé, comprendre, hein? Quand vous avez belé, vous avez belé, donc. Quand on a belé finga, ça veut dire quoi? Te ndenge zala kaka so ba ozana wakati organisation makama mbongo ko ba kofinga ba taka mne ba devotion pe ba ofinga nga na préférer na vana nga nanu loko ezaki makama ba diaspora ba sala ngoti ba aussi ma siko esili est-ce que beaucoup tani quand même en dehors il y a caméra bien sûr beaucoup tani bon tozala na mic to été ba ans ba divorce elle est qui non bien elle est qui bien elle est qui très bien déjà ba zongi to baza bon na ebite so ba zongi na ebite mère elle va la tourner na epé te tu vas tourner mère elle va la te donc mère ibino oye mère elle va la derrière à kena ba mère va la ba se ba kenda poto kala bon on a battu divorce muso ba pe bo tourner na déjà oui ebele ebele na groupe évangélique to ailleurs te na banzonzi kaka nani sous parmi bato ba yaki wana autour ba Duchesse ba Ans OK ba Maxi Bondoé OK question à 2 minutes Kinal a tourné depuis Kinshasa to Kanapoto en tout cas nazo ebate Kinal oyo wazana ya Jani nazo ebate en tout cas ozo ebate non ebate moi ebe quand même que ya Jani atika groupe atiki groupe bon nayo kai kai nani Jani atiki groupe c'est ça nayo kai ka bon siko po nayo nani to ko gérer groupe na ebite na ebi batongo groupe angote oui honte na ebite mais so 2 minutes à gérer groupe ya Jani après Zamabe te Zamabe hein ya na it viens na 2 minutes ebi makambo ngo so ka gérer ma bezata ba bia zala mingi tena ya Jani tant de son vivant non baza uzana baza tende baza uzana ouais sûr ouais bon ya Jani ebi ya musala asala ki avant kufa ya 3 mois wana bakaboli yango de telle sorte que la bonne s'est retrouvée à $2000. Est-ce que ça m'a bien? Ça bien. Ça bien. Bah tout coup balinga qui la brina soi. Mais tellement que bah na so baza bata mayele bana Jani baza wana. Vous comprenez? Il fallait azana droit aux autres. Azana droit aux parce que bana Jani baza. OK. Ba pesi bana. Ba pesi la bonne te ba pesi bana. Mais ba msuba lo ba que ndinga zana ba mona kina ba restaurant zo kinde koliaka.
mbongo wana yazo sisaka nango na kolia kana bon la brine mbali boso simba $2000. OK. 2000 euros. Ah, maman. Quand on a Congolais ça compliqué. Te babi mbongo normal mutu. Congolais ça compliqué. Mutu na droit ya kozwa mbongo eza Sylvie eza nanité. Eza ye pas na bana na ye. Donc ba onde ba kata kimbongo ya bana ya la brine. Na la brine. Famille na bango bimba ilonge bunga ni. Na baleki. Na bayaya. Pardon pour makamo. Na baleki. Na bayaya. Na ba neveu. Baza ilonge moko. Sotali Victoria. Otali o alandiye o mone elongi na bango ya Jani. Ya Gabi. Makambo eloko. Te ngana yoki opeka awale ba diaspora bayi. Yana makamsu ba bombi na bebi soto yoki yango bongo. Donc ya Jani Fai na la boune na bala mi balé. Ya le quoi bazu 1000 euros 1000 euros. Ya siko oya awa bazu le quoi 600 euros 600 ya Gabi yoke leleli oyo. Ya Jani dilani yeyo. Bon oui, a beaucoup la ite. Babysitter. Azaki babysitter. C'est normal. C'est normal. Tika bongoko? Oui. Tika bongo. Pourquoi bien la vérité? T'es sauf que la vérité bo moni en mabe. Ngana okufa pe na yango na monoko boko finga ndenge bolingi bo sa be mission de bolingi. Donc ye pe so resouté ko finga. La brise c'est ma petite. Nalinga ke mingi. Na lo bango mingi na lo bango mingi. Moi na za so afandi bo parfum tindi ata 10. Atindelinga. La pe to so benga to solola. Mais les cambouis ça clair tenga koko saté. Do dilani. Mona ya Nandenga mabete ndenga na yokeli pe otali elongi omoni ke différence ça. Papa ni nani? Na ibite. Kaka nde Jani akenda ka wana. Nde bat misuba yakati. Ya Jani dilani yeyo. Dilani yeyo. Mais aboko liet. C'est normal. Yondo ko kaka ye. Aboko liet ta boko liet. Babysitter. Ndenge pa linga azako sana o asuka o. C'est normal. C'est que quand même répartition bon ça la mi normal dès alors. Bango bazu 1000 o bazu ba 600. Pour nani différence wana. Bango ni so ba bana d'ailleurs kutu ba wa koto nde ba ya par rapport ba. Bon, ba tali pe maman maman pata mabe na e. Est-ce que ka sopta lambda keta c'est multé. Ala bila nani? Ah papa. Papa. On doit comprendre. Faut que tu ba paramètres en agence. Siko wana moni ba pesi Sylvie Sylvie va za mériter ta moi 2000 euros. Yepé. Excusez. On a parce qu'elle est femme légitime. 16 ans. Batiki yango ka, moi si vient na tiki yango ka boepo, Jani lopango ezate, Jani ba bien ezate. Ceux qui ba bien zalaki, bolinga boluke la Sylvie wana prévu ya tala bilo bo sakana kai. Mais ceux les akinga. Jani abaki ko balanga alliance. Yaya, c'est 15 ans. Yaya, alliance ekozonga. Ya kosoma na ngana la gambela hapo mtoke kuluka aliaza Jani ate. C'est bunga nango. Na koke kosoma na sana gamela lati lopango wana ngana kovanda kaka wana to kende commune. Oh, po bien zate yango moni afal kipe na ete. Monica ke na libéré na ngana. Na libéré kana se libéré na koma na kimia. Vous comprenez na zune ka 300 euros on a kenaye. Mais normalement fallait ki bango nani ba diaspora ba tout na famille te to pc combien. Pour nous la boyebe kaza moi sa femme légitime ba bala ki e fa bo pesa et puis na ba vidéo et puis mao pe fa ba pesa quelque chose. Pour beaucoup libana. Azute. Moi, on a comme 500 euros, 600 euros. Il y a maman, il y a maman. Il y a solo on. Oui. Ma beaucoup les bananes, tant que c'est banane, bon on a émoko. C'est ça. Moi on a pas l'éducation. Moi attends pour récompense tes batailles. Moi félicitations wana. Oui, tala moi éducation ya andi. Ozomo, là qu'on a silike la mao pourquoi ngoli moi en Afrique du Sud otanga ofele. Oya na kisasa pona nini? Pourquoi moi ko dominer au comment? Mais nani diplôme moi na na valeur na Afrique du Sud classe ofele alinga aoyeba kizulu azoloba kizulu azoloba anglais. C'est ça. Ozomla mukanda na embala mona musala de jet yo moni batui ba bimsa bana libanda net grand frère na so bimsi mona libanda ketanga na Maroc tanga oyabe mukanda na ye nini ozomona valeur na silika mwa makasi comment mona kokolo ba manipuler yo na kofana na ngayawa pendant que yo yebiki na Afrique du Sud akotanga bien et puis très bien. Aux monde. C'est ça. Donc, quelque part... Fallait mawazo attaque quelque chose. Tangi si moi nana yemoko. Ça, c'est vrai. Oui. Voilà pour le bien solo. Oui. Par dans la rare éducation... Ba diaspora, fallait ba imposer. Ba le bakino, oh, to yeli pe mao po. Atangi si moi nana. C'est pourquoi ni ba tuna kina nous famille, n'engi bon on repère sa maman Sylvie. Et ça la maman bon. À comprendre pété kaka. Ah. Makambo za matata mais babilo ko nyo sezo bima likola maman Sylvie lelo yo est-ce que ça va pona ngoluka ko salir yetoni
Ah. makambo nyonso bazoloba sur ye pas kotaki libala azokosa biso et tout ça là. Atanga so yaki kanga tana côté libala na minute wana na papa libala zana na coin. Soki mbongo ezalaki soki bia ba bien yalaki. Linda mika wana commune yali. Toke ko luka minina commune. OK. Maman. Bon 16 à faute na été? Nazo biso, ayini na raison. Faute na été? Après moi c'est taper âge. Chance payée, faut quand même la luka solution. Oui. Ça dérange. Donc tout le balo quoi que na 15 ans so wana sala wana. Zoa sac. Donc il y a Gabi Toloba Sylvie par rapport il y a 15 ans so wana $500 pour ces 15 ans. Il y a 300 euros. 300 euros. 300 il y a 1 2 3. 300 euros. Ah baba qui 500. Famille pena babi bo pesa 300 euros. Na 15 ans d'attente. Alinga ine karaté azwa kakele kana on comprendre. To si ça va matanga to panda. To panda na kaka. On a muta ça vite. Ya mawa ata 1 franc. Ata 1 franc. Donc bénéficier kana moi 600 andi wana. 600 euros wana soki andi ko kabila ta moi 200. Mais 600 ninge andi va présenter examen d'état. Nande pas présenter examen d'état. Et si ça ta katikati mambo fois ça la tête. Au examen d'état lelo ko mama tata pour na muta 600. Mbongo nde mbongo lelo lobi. Bako supplémentaire et paille. Sala bozo ça luka soki nini soki nini ba bomba kawana suivi nini. Passé. Nzamba sunga kaka. Yemo kwa ibi tina nini ya permettre que et ça la mandenge ça la miwana. Mais yo lobi 2 minutes à connaître au diriger groupe ya Jani Faye. Oui, à quoi diriger c'est ça prompt hein. Mais qui n'est pas alit. Attends ça kuna. Ano sakuna ndo zana ya Jani ba ndo vana ya Jani nandaku et tout ça. Ah bon? Tant la buna benga na kaya zala yimdando ya. Oh, c'est vrai? Oui. Na bitin. Ah. C'est qui n'a 2 minutes pas ça là kuna té. Ah ça la rappé mais qui n'a là très présent par rapport à 2 minutes. Selon les dires des gens. Ba bon saka ba lukaka ndeni ba kusala. Oui comme on les gana ba TV boy. C'est bon merci. Ah. Na bitin. Ça m'a beaucoup tambola salon émission moi salami disons que si la bisala za na zemi et ka kufa na salle d'accouchement moto moko laquelle ba moni zemio nga business to tout na kande to même si yo mona ki yango te pe tout ya wapi donc ba créer likambo ko pe solo ba be kufa salle d'accouchement donc ce ka moto libine ka ki kufa salle d'accouchement pour kufi ya Mama mwana makamba kuseka. Boyo kyo bo bandi kuseka po papa na sila abina atika ko sila te tia kufia isa ya teke okufa na sada kushima. Mama na atika ko lebana ngote. Bande ngone bo lebana ngote. Bo muta ujika hibando ya ko lebana okufa sada kushima. Yana sense te. Neti ngaba makamande ngwana no ko mba ngote. Po wana poza na makasi moko te. Na vie nanga. C'est ça. Mais puis que le Kindoki comme sans frontières. Kindoki peut kota o mato kita. Faut aluka mutu moko basa na makambo wana. Na famille na. Comme ato macho kiti. Yé moko kokate. Il faut na porte l'air oya akuta na mutu ba se connecter. Ce qui te o legade. Ah ya gabito na ba lia bango te. C'est que quelque part famille il faut qu'on les porte. Faut se connecter. Donc maloba mutako donc akoluka penda akoluka tia kozwa abana yo tantaka tante simita zone atante simita zone donc to banga na biso maloba batu te alors ya mais bi que tant Angelica akufa batu bele baloba ke po balakela ka yango akufa balakela nana na batu na internet kaka on sait pas trop sous pour période wana ba miema la baka bangambo lokuta wana kaka lokuta ya ça n'a rien à voir. Elote. Mais oui, qu'on souhaite les moninga liwa na tango. Liwa ezali kaposele ko sakana, on tezeli ko connexion ba sangani. Lobane ba peut-être ba baby sayo. Mutako ke yemo ko baby siyo. On se comprendre. Avoir que le maladie, a freiner yo, même ce freinage. Parce que na camarade moko boye a freiner na yeyo. Tikolo. Oui, ezalaka. A freiner on est indeni.
Oh, alingi oza bien te. Ah, donc ma chance na ezalo ka azo sepia nango te peut-être ye moko nde Azwa arenyaka nango. Ozo comprendre. C'est wana nde koko salima mais ko boma mutu. Ah, eloko sa bato bakanisa ngo eloko sa eloko sa nango te. OK. A connexion mobimba. Surtout que place ya mona que bato abino ngo mutu so mona boti bana baluka ke bazwa kaete so bazui kaka mwana na ye moko bazui connexion. Ah, donc ya bébé c'est le mwana ngo kwa za porte na ba rentrer. Ezaka bongo. Ko boma mutu ya jetin. Ah, mais accident normal donc kufa na ye eza accident moko peut-être asa ine eza nango kindoki te accident ndenge yaka makambo ezaka nango normal na nini na vie osala kute na accident moko kufi na yo mais ya mutu ke tozolia ye wana faut famille intervenir makambo ebele yo pe babokelo maladi bebele mezwa esimba te ndeni oyebaki ezali maladi babokelaki kasi nomona na elembo ka théâtre ka to na mamusu te nga nazaka na théâtre te OK nga nazaka ngo vi na nga yango yoka na théâtre banda bomwana odomona na oyeba na nga mena otuno te oyebaki muto abokela na otuno to pepo omona no eloko te siko osala yo moko oza bacalcule na yo moko miko mituna yo eke wapi yambalo bana kendaki na suka ngasi bakendela nga boma te awa esimba te bamemi bake na boma so bakena na eloko na moko esimbi pe te bakene elamba na yo te elamba te ezaka kotanga kombo te mosu ezalaka telefone babengi yoka na telefone makambo eza ebele te yaga bifo yebisa biso toyeba po biso comprendre bien te te boyeba na telefone na bavitese bakisi ebele otuna nga na nde te tokoloba ya kobenga na telefone wana nga na oyeba te bakisi na bino ebele bokoma osimba bakisi yango ezala na wapi welana naotambola mutuka boye naotambola boye natambola na boye ase biso nde balesheka alors ponga nanu makolo nakoma makolo nazonga makolo kuta na ye na télévision nde mbongo esilinga tana na ye na TV na ye na mbongo nanga bana ye na TV bitumba ya dega TV ya bitumba toyebi te bitumba ya nazo biso bitumba moko otala mutu pena ofingo talo te na yo pe lisusu TV ya bitumba biso olonga ngo kasi ya fola biso neni bolonga po biso toyaki to olonga na ba prière OK tolonga na ba prière kozanga kotia dîme te kosunga pe basala nzambe kosunga misala nzambe na kati église omoni musala boye protéger pe omoni musala boye okati kingo ozokomprendre biso okataka bakingo ozokipe montant te ezobima ozosalelaka nzambe na yo yango moni nazalaka ta soki ata boye ata nini ata likambo ye ezwa te souvenir nzambe otuna yo okewa kuna bamekaka te nde balobaka na Job kuna bamekaka te ozo comprendre yango sala nyonso mekosimba modimo omipesi epanza ata kutu mosala yango eza ya combien ose sacrifier tobenga ba sacrifice dans le Seigneur donc olobaki na mosala na biso pe kisi eza makasi mais eza monde nyonso eza na bato basambelaka eza bato na okanisa teke na monde oyo nde tosalela mosala ya pasi nyonso eza na makambo nyonso parce que eza monde oyo bato bazali c'est toujours comme ça OK misu basambelaka na nzambe solo mosusu basambelaka te asimbaka mpe kisi te mais mutu mpa okoki aza te nzambe asala bato na ndenge na ye c'est ça tomibatela tomibomba mabe soki osimbi no kisi te okikanga no na nzambe soki osimbi continue nango abongwana te continue nango te boba te ya so bato bongwana continue na mabe ozosala oyeteyami mingi bateyami mingi eteyami mingi kala ezalaki nini limbisa nzambe elimbisa moto asalinga be omoni ata bapaster abondelwa bango moko bakota na libulu na bango batimboli bango moko so balingi ya kufa bango moko bakufa na bapaster baosala seke moye eza susu te se mabe ekomi mingi yo oyebisanga mabe eleki nakobondela nanga limbisa te oteya pe te te nateya te point kasi te bato bazala na kati ya libungi bazonga na nzela ya nzambe te bakenda baeglise bakendaka baeglise makasi na mitema libanga donc bana perdu moi orécupérer bango eza so te te baza perdu te toyebi nzambe te nzambe ayebi ye moko ndenge azalaka na moto moto aboko omonake moto boye mais lere nzambe akorécupérer bokamwe yango mpe balobaka bajijaka motu te comprendre OK yaga bi matanga chaka Congo ti lona ekundami te mais babi ekunda malobi
kasi ekunda mande lobby lelo veille mortuaire na nini place tolelaki Janit ah bon na musée pe na musée ok lobby nde ekundama lobby ekundama bon mpo nini Jani ayeka lobby mabato mawesili ozolela membanga pasi okosana kana nyonso balela baokosana bango oh maweza te na ndeni susu maweza te maweza esili mpo eumeli mingi eumeli maweza esili yaka bongo ti matanga se eumeli mingi mawesila mpona nga navana matanga eumela bongo ya masha ko esila kati tokomo force bambanga nga kuna bino okoka te na force te mpona sina lelaka déjà nga na baina olelaka ya solo nalelaka déjà ya solo mi konso tokendaka eumele esalaka 2 mois nayebi ke basha kope mois et demi soki nini eumelaka eumelaka mpo nini yango bazaoluka bambongo ebima ti kande baoluka ya shaka kongo ebima epia bazaoluka ya mama shaka baye basaki devis $200,000 sikoyo esisi mawa na mitema bato mawa esili mais tala biso bamona cercueil penaki yeyo pena yeyo yatika mawa esili bakunda ye kaka tosisa esili déjà yakabi tozongi yakabi na zena boyebana wapi la guerrière na zena toyebanaki place basentaka nga ya Getan ok epa bapapa ba Getan ok ntango nazokende bazena bazofutela kuna na lupangu wana koni bebe ok azalaki pembe okenda kuna nde boye koyeba na bebe tozosolola nde ezalaka na lupangu ti sikoyo nani nde amema moninga na théâtre ngapi namemaki epa maître pai ngai yo moto amema zela pa maître pai yo moto obandaki après ngapi nabandaki donc nga nabandi ba 3 mois 4 mois comme ça wana oleki na tv to nanu kutu te wana naleki kuna tv parce que zena mtaleka na tv avanga non yo ozwi ye mais ye aleki na tv mais ntango na jalousie ezalaka te jalousie ezalaki te naomona nango normal ezalaki na makambo boye yobi baprésident alaki na makambo na ye moko boye sikoyo ngai alingi na ye te donc punition quoi pour céder sikoyo nga mpe mwana matongi na motu mémoire esala kaka liwa papa ezosala donc nga mpe na bi jamais oboya yango mpena nde esala yeke yo ozongi na punition wana sikoyo bato nyonso baoya nsima na nga baobima bato nyonso baya nsima na nga baobima nga mpe naokendeka naotambola kaka na bango ti mokolo oyo alembaki na ye baye kopesa nga amoni mwana otetu eleki oyo nazwaki mwasa bebe santé wana nde sikoyo efulaki nga ya kosakana te ebeta makasi sikoyo omonaki importance ya kogarde yo nano apparemment esungaki yo mpe esungaki nga mpe ozomona c'est ça après boye koachemine ndenge nini na camaraderie na bino na zena tocontinuaki toujours bocontinuaki na bino kaka tocontinuaki toujours totambolaka emonaki mpona bango mpe nalali so bozonga biyaki reta bolali na bino kuna epe so alali donc toyaki mpenza camaraderie moko kitoko na sere na biso ebakata so mama ebakata mpe ok bango bauta epa le bazalaki ensemble na bangadiadia le bakaboni bayaki na bamangwao après bango baye kocontinue baveni na bango mais ezalaki toye koya après bobandaki kotourne quand même na ya Jani Faye malgré que bazalaki pa ya te wana ezalaki nzonzingi te wana ezalaki pa bafini na tv na antenne a te maintenant nga nayeba affinité ya zena na ya Jani Faye eye kozwama na banzonzingi nde boye kozwa na komesa na makasi bongo oui tozalaki kokende mpe banini na bango barépétition na bango mpe ok tozalaki na so kokende parce que biso toyebanaki mingi ezalaki na Sami Mokili ok ozo comprendre na Al Pacino ya so matonye ozo comprendre nde tozalaki na so kokende na bazena tokende so ba répétition ya musique ya ngadiadia nde omwesi toyaki koyebana na basami toyebana na bapo toyebana na bajani bamama epela wana mama epela azobina mwasi kitoko ozo comprendre toyebana na bajoskisa wana donc ezalaki na kati ya cadre ya groupe chic choc yo yenge ya musique nde boye kosalaki boyebana mais sikonga na mituna ndenge nini bon naosala mo analyse lelo oyo rivalité oyo eza na kati ya théâtre entre soki mutu aza mutu ngambo oyo ona kuna mutu ngambo oyo tokoki komona ke kuna te est-ce que maître pa ya bando pekisa bino te maître pa ya bando pekisa bino te ezalaki makasi to soki osali bongo akobengisa réunion agangela bino ya jeté mais bino boke kaka na ndenga kuzu sko tolinga te babeta lisolo babwaka pe bino ozo comprendre tokende so bandenga kuzu
watu olanda Al Pacino mobile nezaki mwasi nezaki film Marie Paul n'était so asabala na mona epekala mwana bana matongi kaka vous comprenez malgré président aussi quand même la musique OK vous comprendre donc il y a so pour le surtout qu'il y a théâtre ndalingaka silika makasi mais quand on est sur musique malgré ça ba mona kipi no kuna akosilika makasi mais biso ba teti parce que base na epeka yango wana. Mais est-ce que vraiment rivalité par exemple ngade na maître pai ezala peut-être rivalité que so ba kuta ba solo raté ezaki matata matata ezalaki penza matata quand internet ezalaki te moi epela yaki te en tout cas rivalité ezaki makasi tina ndenge maître pai akufi ba solo la te bon feza ba solo la tant ba makamba nga ba TV comme nango bongo ba voyager na bango ba sa ba vie na bango mususu feza ba solo la na bango. OK c'est bon il y a bien sûr ba solo ngana lokanja rivalité atango akalizalaka lokola lelo ezaki pena makasi ya lelo sko eza différent na yakala mango pena na nganga ezaki makasi once qu'on a biso to quotité mais bozo mona on a ba TV boye ba nde bazo boka na ba jeton nde bazo sala on to ko loba que rivalité à lelo na rivalité à lobby ezaka ndingi moko ouais lelo ce qu'on est vitesse pour internet OK au fumer que le siko et côté siko yango mte accentuer yango. OK d'accord après on évoluer na zena ti zena bali bozaki kaka ti akei libala bozaki ne bani oui ngakuta na Angola le na ine na ekuta zena voyage bobenga naka na to ine bande kunya na Angola bango surtout bazana Angola bango tout bayaki Angola pe tout le monde mais bobenga naka na zena oui to sola bosolaka azaka na libala to libala kufa na ebité mais omoni vidéo azena exota oui na moni vidéo nde ezokamwisanga pona nga na oyeba te na omona ngo compliqué nga na yebi ya bala aza na mwana ye moko na mobali na ye mobali ne pas à sérieux mais ndeko ye moko alobi ka olala libanda na zena alobi ka olala libanda bon peut-être bon moi makambo mpe koma ya matolo te ko betelo mo boye biso to ba artiste ba misuku to bazalaka obela neta ke na beto traiter ko cha bosala ngo pe moi cotisation mbongo eke et ça moi bien kasi yazo silika yena geta te yemo comme tale kinga te yo talite asali vidéo ye moko alobi que azo souffrir basunga ye mama Denis wa ko sunga ye yo lokola moko ya ozalaka na ye Ebka yo kani basili na makam ngambela ngai ya solo to continue na benga ke na zuiete obenga ke quand même na tikla ke ka message mais na zuipe réponse mais choka ki yo te komona ye na eta wana ngana web gaza artiste choqué ngate et puis gaza artiste na choqué c'est ça sur beza lokuta moi est-ce qu'on a choqué ngate fona yo kona mona ye moko il faut yo kena na téléphone ponga na bikaza marié azana mwana na ye ta babi libala déjà kufa parce que ba vidéo euti obima pe libala si kufa ki a vidéo ebimi pona azlangwa mingi c'est vrai atuba ki mobali mbeli atuba mobali nani abenga ngo nini mulangi na mutu nde police yaki etie libanda ngana ye bien ngotin efuna sola na ye moko so na juillet to solo la pona yeba ba artiste bino bolinga ko s'intégrer te so bimi libanda ndenge za ba misusu so akomi place moko boya sala ta formation abandi ko sala musala et tout ça bino bolinga asala poza pe na mukanda ape na mukanda sala ape na mukanda asala ka ma information makamno zolo banga na yo ko pana yo na ibite mais sur internet tant ça des vidéos ça yemo zena mutasa des vidéos des vidéos na moni mais bio machaki mbali mulangi yebi congolais tant mutasa yo yebi ka na libala mais yemo ko na vidéo azo yebi ça OK mais mutu na la musu mobali wana olobi bien aza responsable aza calme et na batu musu balinga internet ngala linga ko associer ko dissocier toujours vie nanga privé na vie à internet na linga eko kanate na besoin te mobali nanga na TV na besoin moi nanga na télévision te ngana mona na télévision pour ça musala point barre on nous ça cause na ça pas de problème mais là on a la télévision peut-être que mobile né a gérer les cambona ndenge mo pour que y a na télévision te pour alinga ngote mais tant amoni moi si abimi azoli la comment on va à libanda sûrement bato baromi tout na ndeni mobile mo abala ko zaka responsable comment tu dors
sur la rue. Nini mutesa ko se retrouver dans nzela pendant que mobali aza wana na mwana oza na mukanda. D'ailleurs on a sona sko fona sola na ye sona zuye ne na oyeba ke a expliquer nga gabi tala boy patikala pe ko bete na lisolo te ke libala na ye bien mo petit ye bete libala zene na ye bite zena pasara na comme ko tunga sali vidéo on a kamwe ye pasara na kamne pena lo ba ngote abeta masone penate madame ta bomba makam na mtema. Mais yango bota pas bien que yango bosala quelque chose yo osala to mona ka yo moko telemi pona likambo ya mutu bote ya mutu bote lelo zena na problème oko telema te e ba diaspora ba telema ba diaspora ba telema poni oui nde basala ki cotisation ya jani ba ko sa pende na bango cotisation ki nde na soza nda kote ba lekele so te avec yo plus de nini plus de force parce que yo za muto yebi e muto lié na yo meli na ye ya on a bi po simba il faut ka ba diaspora basunga ndeko na bango abi yango boya ko maloko ya jene pe boya ko bimisa bambongo yango azolela azosela abeta mbela liboso bino nyonso bozo kipete excusez alobi na ma Denise mais bino faut bo s'organiser pour boko mawana kaya na lobi te Maxi Bondowe yo ki ndenge ndeko no zena bimi na balabala ndenge alobi a expliquer ba bien surtout azola libanda c'est la po bino boye ba makambo bango baloba makambo bango eleka kuna te ata poto baloba makambo bango eleka te moni ya jani to yeko yeba ka siko kino ezala ki ndebo ezaki tozo ko ka likolo ke la brina bengana kae mais ce ko ba yeko expliquer ngo bien tango akufi OK bango ba bomba ba makambo na bango ozomo ba mamba poto sika na poto siko Maxi Bondowe 2 minutes pas de vos zena ye wana zola la libanda aleki nango na écran esali soni tango yango ya kosunga ye akokola libanda be mutu moko ya chubi embela kufi alepi to komosa ba cotisation yango ya kosala cotisation ya kolukela ndeko na bino esika nini akofanda parce que aza mwana mwasi na malili oyo ozomona ta yango oyo ya kotata 50 euros ya kosunga moninga c'est vous pesa ka garantie c'est vous pesa pe garantie te to ebite le quoi so pe garantie le quoi salaka auzanga ofumbonga ofuta chambre te sikonga question dans qui n'a posé ça plutôt est-ce que NTPC et ya quoi système en tout cas so akufi de son vivant ndenge ya ole la bombo ko ça quelque chose te tamboti na bata poto mais aza quand même artiste na bino to zona NTPC na problème ya papa wana o abukana ki mukongo papa wa ça il est non SOS papa ni artiste papa sans cynique wa sans cynique on se comprend makamba jani de l'air eye ko bouleverser siko to zongeli susu ye papa ngo bozo ça cotisation et ça la ma déjà opération na yeza pour ça $12,000 wana faut pas ça ngwa ya ngo na zo ça président Lombe 12,000 to kokate ba sengele cartes OK on se comprend ba sengele cartes so ba sengele cartes c'est pas ma Denise et ko faciliter ava aya ke l'hôpital ba landela ye ba tout susu ba kota ba hôpital wana e bimara même so ba 15,000 c'est malade ya mon congolais là compliqué ozomona fondation efuta yango siko so moyen zali to ba ko continuer dossier ba président ba ko continuer dossier pas bambe pas na fondation Mama Denise ba zwa ba meme na hôpital ndé pour 12,000 na ndimité ata bo sanise ko ya passe moi tant biso ba Gabriel to senga rambo to ko memana ti to ko matina ba bata ba 8,000 on se comprend ngape lokola ba sepera na bona ngate so na alie mbongo asali boina on a tikela bango mutamta za puissance na onza ba pesai kuna mutamta ebinenga bimisaka mbongo mutu so soka lobika loba bo salami na nzembe nzamba sala maloba na ye na pouvoir na ye on se comprend ngaso na sengi mbongo na zalaka likolo omona solution ezwami mais na sena ngo be mission asali boye ali mbongo ye akadi boye mutu ba comme kolukela nga bato bapesaki mbongo député moko mokonzi moko apesaki ya na mokonzi ngo apesa ikoteni ozomona te komo lembisa te baisanga bakolukela ba mutu so ba michoki basenga mbongo kolukela ba bato misusu basenga na bango mais pour na makamba zena diaspora comme te sisa ngo akufite aobela te kasi on a tuni bino boya nga garantie so ipe bango basenga ba garantie bon asala ka déjà bafutaka imbongo na fin du mois pas moins de 1500 c'est quoi ozanga c'est quoi vana le
au poto ba faire honnête ngaza 3 chambres mutako louer chambre mutako louer chambre to skutana kana sala ezala bongo ti ya lo kwa biso ate ezala rapé kasi bon chambre yo gagnera ba 1500 yo ozanga bongo ofta chambre ozanga bongo ofta chambre te yo ba mutazangi mukanda na muto asala rate mais yo sala ko za mukanda yo ozanga bongo ofta chambre te donc vous savez SOS te ah ya di mama TPC za pona wana papa mama oui, mama aganyaka mbongo koleka bato bazalaka bakosa ele nini wana te cotisation wana te bon ça te ana mukanda na epe ape na mukanda ezali kala azwa mukanda tongo mobali malamu apesa epe na mukanda donc malamu botala nanu papa na makambo mosusu eza ya kolandela te mais moninga soki aleli ya gabi peut-être que bino bokanisaka aganyaka bongo peut-être que aganyaka na yango te MK je passe toleka bon papa nani papa oyo azobela oyo bolobi wana kasi baoluka des solutions aza deya na hôpital to ana ndako te aza na ndako toluka des solutions abuka nani ndeni na scène kaka te na scène en plein scène d'abuka nani scène kaka soki asaki mouvement nini yango na palakisaka table yango mingi batia yango na bagroupe na biso ba NTPC na ba groupe na biso mosusu asali scène abuka nani kaka moi a glissé kaka na caro abambani ebandi pasi bongo ebandi ya wana esali d'ailleurs plusieurs mois ba 6 mois déjà siko atembolaka te siko biso mpe toyeba te toye komonaka mama moko ebimi pou papa santinike nini kaka siko mbongo yo muto okongola yo muto oyo ngati nasi na yebiso na kongola te oyoki te tela musu mutu bato baolanda biso bakozala beza basala chopi mbongo on peut epesa mapetin poni nazo comprendre te mbongo esengaka pression faut kotiaka pression po olamuka makasi faut kotiaka pression tazwa mbongo alalaka te sikoyo wapi nde bayebisi eke il faut $12,000 po baopere akendaki deja hôpital nini mkuwa soki esali nini soki wana hernie discale te wana nzambe na ngai mawa mpenza yo mo tosolela bapapie elombe balukele moyen batia ye ata na hôpital bapesa ye bacarte mama Denise apesa balukele ata carte bapesa ye mama pas qu'on s'est décidé que dans batia ye kana baluke mo batia ye wana bazwa en charge ok moi je crois qu'on est arrivé à la fin et là il a des zena nayebi ke eza mutu na oti nayebi ke mutu na wana ina tuna parce que tant ngai tant namonaki vidéo na yoka ki pasi makasi sincèrement j'avais très mal nami lobeli cri d'alarme tant mutu abeti mbela bongo il faut vraiment vérifier botala ce qu'est-ce qui se passe réellement pour peut-être na télé na kitala la boya koloba nyonso te mais na kati makambo ezali po to pe na ba réalité nango tellement énorme que mutu moye bezate peut-être lelo pe libana ne kufa et manqué peut-être moi na zo manqué peut-être kozala na batu ninga mesana ke zo manqué si konde les anciens ta sengi pardon ezongaka na poto bazong se kozong sani ba kolongola 100 mètres ngo je crois na yebi te fo na yebi ndengani basambela lisolo na bango ti siko eloko bako aider ezani ba théâtre ya wa mikolo akokelela mama moko mukolo ati ba mama mengo ba mama wa mikolo baza kuna o baza ko ba mama na bila papa vous comprendre acheli na se payer pas changer comportement papa leki na émission abi papa leki na émission ko kitana sera alobi alingaka ye mais kolangwa nde azokoka ko supporter ngote basali boso balango ya eza bazena mayebi ke poto soko lango ça désordre lelo ça lobby même police faut et luka et ciao à l'écart parce que on ne déranger bat siko lokwa basali ndenge po lokwa za ko bomba lokwa basali ndenge wana akokoluka mamukolo momwe bakena ye oso comprendre ya mwasi bien mobali baza kuna ebeleti ba mama ba kuna mama belé ba mama bomengo ba mama sagesse baza kuna bakebondela papa ye pas gérer ki a kosala ngo susu te. C'est ça.
faut quoi komi kitisa so sali mabe mi kitisa mais akomo zela papa mbanda bana basi yango babi onde papa zoki motema makasi wande na bien moté wande na bien moté mais oya ndenga cheki nini boy vidéo boy en tout cas na osola na epenza mako benga ye quand même ozana numéro na ye oui to sola bo bando moni vidéo de obengi na sala ke message mana répondre ngate mwana mwasi moko abengi ngai ayebisi ngai ke zena koma olala mpa na bango bofoka abengo aloba ke zena olala mpa na bango ya na sens te alinga aloba mpo tosala mbela ke bato baede ayivaka boede zena te aede nde azwa ndako azwa chambre abi ye moko akoede te mpo ye mpa na bana te na bia aide azwa chambre elle gagne 1500 na minute azofuta ndako te 1500 na yaza na maboko. Ok. Aba aide azwa chambre. Moto wana aide azwa. So azwa une chambre à s'organiser na. Oui, azwa une chambre à faire na chambre na. C'est ça. Biso ane tera ba garantie makasi. Que luka 10 mois, na iso ti luka 10 mois, ba $2000 à garantie mais kuna te. Angola ne Angola pour garantir des loyautés. Conseil nyoko pesa Peniel. Nani? Na ba sortie médiatique na ba maquiller. Pona frère Mike a pesi pena communiquer lobby, ya na problème na Peniel te. Excusez-moi. Na moi grippe. Albe na problème na Peniel te, akopi melaye ko mona bana te, akopesi accès wana. Azo préparer zénith na ye et tout ça la fois de la concentrer et tout. Aza na kimia. Yo pona yo mondeni. Oui, mobala zaka bongo. Mobala zaka bongo. Et ba tusu ba pona nini ya banda la mutu mwana eza na sens te po o mato kitawulukaneka mama na ye. OK. O mato kitawulukaneka mama na ye. O mato kitawulukaneka papa na ye. Yo kana ona stina mongo te. Ya ona stina mongo te. Mais il fallait nous ba guerre ni sur les canaux internet après pour na solution zoma. Naiba na bango te. Ni bango te. Cha ngo kate na kipa pete. Na yoka kaka. OK. Ya kabito comme na msana suka. Le bana suka zani. Le balanga ya suka ya te pona kufite mama. On émission lelo. Oh, émission de Kitoko na bengi mbela na batu nyonso tout et pas na takaza tozo teka kaka ba terrain. To longwe na promotion à 250 comme ce qu'on a promotion à $350. Yaka na promotion à $350 tinda ndeko na yo soka linga kene visite au PC ka $20 to kena e visite to kena e maluku to zongi na ye. Ba terrain kitoko ba terrain plat et tondra maite ba terrain ko kauka. Donc il y a kitoko nana takaza aza mwasi moko mutu malamu mingi. On se comprendre ka pembe na so ba teka ba terrain ba $5000 ba $3000. Mais yé alobi ana posa a aider congolais. On comprend le quoi nzamba sunga ki apesa ki mobali moko millionnaire ya mbongo. Yépe il faut sunga congolais. La ba terrain no sa minene ya somba ozaka ko sa bilanga. Azu yango akomi ko tekela ngo bato. $350 na yo oye osombi terrain otindi ndeko na yo alobane eza musika alinga bomande yo po musika eza sute na Congo mokonza mboka azotonga partout loko ayaza mwana poto atali maluko abi terrain banini komina munene boy ezokufa kabe bato bazo exploiter te yo mo ozo mona pendenga azo sala azo kotonga ba société ba nini kuna na maluku puka maluku esa nini et développer ozo comprendre et développer ndengo lobi wana somba terrain na maluku bandeko bakosa bino te eza musika te yo somba na yo tikango wana to mona ki nkole musika le to mona osu musika te tondi déjà place ya sute le ba muntu atekela yo ana problème ozo comprendre maluku pe ngwane ye somba na yo yango bomba vanda. Ngana ota yonka na ba bénéfice esika ngana somba ki ba $300 le comme 2500. Oui. OK. Et comme 2500. So na bina teka nyoso na zana ngoso ki combien wana. Et ça la ngambongo ebele. Suka na mbongo. Comme ko teka penda mozo to ngi parti mususu. 200, to somba ya ba 300. To somba ya ba 400. Ko bomba mbongo malamu na mpango. Na mbabele. Lelo so na bina teka ngonyoso e salinga likolo, salinga wow. Makasi. Vous comprenez? So mabele na yo onde kwa ibisa yo eza musika na chiki nanga ba ozong sabino nde sima. C'est ça. Malamu somba efanda ba miso ba osomba 10
mbala moko atiki yango wana efandi 3500 10 wana sikoyo yo tekango sikoyo mokolo mosusu teka na 2024 koti na fin okope kosala ke osombi 10 oteki 5 otongi na 5 mosusu etikali donc bato bazosomba ebele bazokangisa osombi 4 bakangiseli yo osombi 10 bakangiseli osombi 5 bakangiseli yo 20 yo 20 tala baterrain minene ok ozomona donc maluku ezodeveloppe mokonzi ya mboka atieli yango mayele Kinshasa eketi maluku maluku ya Kinshasa te ya commune ekoma na Kinshasa te koma te ezaka commune 24 commune maluku ezaka na kati commune na maluku ezalaki néglige bato bakoma otika bato basala yango kabilanga ezalaki néglige mais lelo oyo tala ndenge maluku wana etondi bima na koyoka miziki bima na koyoka miziki mwa bière kuna ozobina na mopepe ezofula mazamba na tongo soki ekuta banyama zamba bazoboma baoteka manger bio na bio mamatika basombo bantilope banyama zamba kuna tika eloko pamba na tongo tonde tuke na tongo tongo olekika na wenje na bango wana okukuta banyama zamba so yende ba air mo ba 12 heures banino ndo okuta ngote tongo déjà okuta ngo biloko moins cher kolia bio kitoko ozo comprendre somba ba terrain na maluku biso pe na tozo tongela pe bato ok totonga rapete wana service à construction wana service à construction ok oui et pas na nata katwa service à olobi que non ba représenter au bandako ndako yo boye o eza autant au pesi caution c'est ba moyenne yo pesi caution na yo soko bi ofuta 150 par mois yo so bi 200 yo mutu so ba ate na vunga na bano varier so na 500 na pesi na 200 na pesi yo kaka ba nyateli yo ndako taka mwana poto bakonyatelo na ndenga poto na ba norme nyonso ba plan bazo respecter plan et tout ça oloke kotongisa sika ndako ekoma na 7e niveau ekoyi omona yo ndako ekoyi koto nyonso ezali bazo tonga ba no et puis tona mabela plat ya mabele te ke otondisa ba saki po emata te tona mabela plat ya ko kauka voiture a muke ezokota ok voiture ISTT wa muke ba voiture mike ezokota to be ngo likelele excusez vous comprenez boya ko somba ba terrain na bino 350 obenginga na 089 65 61 779 donc na olobano ke no foot sombe pa na ngai ko hésiter te po eza ba terrain na nata kaza mais ko so muto ko yanga na lobi na yo pesa mbongo pa na nga donc e koma pa na ye po na olobango na TV na mutu na yebani bo mususu mona na pesa pa na azo hésiter ngai aza mutu na yebani nene ya oleka TV ke no pesa mbongo pa na nga po ngande mutu nazo teka ok ozomona toza bate bele oyo tosa kuna baya divorce na poto bazoteka bakozo comprendre bate bele baza abaoteka no pesa nga nazoteka ko na ngwa zotala nga na TV so eza lokuta awesa bino bo mekate et puis aza muta bata théâtre yemta ya na oyebiet na bi ta tango yaka na YouTube au tourner che musique ba fali asomba musique ozo comprendre aza ba terrain minene mutu so yako somba moi des terrains kasi ba romelembo ba osuba ba 20 terrain ba 50 akangisi on ba mo 50 akangisi on esika moko to ebelo nya osanga nango te mona ba projet na ça projet na agriculture bali mbongo te amoni 50 terrain na ye ozo comprendre mais yo mi et puis na yoka na matata kuna te te matata ezate na yoka na ndende za ba côté musu ba teki ba chef coutumier ba ye kuna na yoka ngote ezate ba terrain na ye moko asomba za osa bilanga na ye ndako mikoteka asedesa teka yango akuya tikali ka kota mai azana ba terrain minene na ba sele na batina ba nini bakota ba Kongo kunani mo sema yele côté ya ba yokanga Zaire mitendi azakto to teka pe ba côté kuna ozo comprendre moi ça mayele voilà moi c'est maïle ne faut pas l'exemple na soko likupe banduta na wesi la webi to bimisi savon to bimisi savon na pas docteur Mogijo to bimisi savon na biso ya vert to zo teka ya banduta zo sisa banduta sisa banduta penza donc so na ngada kuna la kisa soko oyiba na zaina banduta ale na yaka munene makasi wana est-ce qu'on a kiti ndute kata kanga na opakola ka savon ezozi pa mana mo pa misu ndenge ibota ezolongola pena osombi savon na osombi ata 5 batelo na agence ekei apola batapoto ezaka na $15 même awa tena bi pona kotiela bata agence batapoto bata intérieur pe eza nango bata intérieur pe zali ekende partout ok d'accord c'est bon nous sommes arrivés pratiquement à la fin
En attendant, abonnez-vous, partagez, commentez, likez aussi. On se revoit très prochainement sur cette même chaîne, sur ce même plateau, avec un autre invité. Bye bye. Bye bye.